Bonjour, bande konange zanga mamuluba. J'espère que vous avez malam skanyustu bozali. Bolimbisanga, il y a deux choses. Sur le plan physique, c'est un peu, just a little bit uncomfortable parce que bambou les beti ou makasi ces derniers temps, et na ba pollens, and na réagisaka na ba pollens, hein. Alors, depuis hier, j'étais en train de sneeze. Le long de la qui même la pression na ba sinuses nanga. Mais anyways, je vais prendre qui ba allergies later on. So, côté physique, des soucis na zanango, ou bien mal à l'aise na zanango, hein. Et ça va parler nous déranger nga. Côté émotionnel, depuis hier, nazalaki very down. Il y a une vidéo qu'on m'avait aussi, en fait c'est deux parts, qu'on m'avait envoyé. Essentially, elle parle de la même chose. Et je pense qu'il y a peut essayer sur qu'il est bossé monyango. Et ça, on a Allen, le poste dans la Bossani, je ne sais pas comment prononcer, I think. Mais il a fait un très beau rapportage pour nous illuminer les sous, conscientiser les sous, bisoba congolais, le peuple noir, le monde aussi, na ba atrocities oyozoko salama na Congo scandale, surtout ce traitement de l'homme noir, et puis il a fait le parallèle entre les anciennes images qu'on voyait, il y a l'homme noir babaundie na singa, na plantation, il y a esclavagisme, bazoko bete bafimbu, et pas mettre les autres esclaves sont là début bazota là, bazo réagir te. Et c'est triste. Je suis une femme noire, les sangs qui coulent dans mes veins, eza makila africain, particulièrement zaïrois, congolaise. And so, quand on montre la faiblesse d'un noir, d'un homme noir ou d'une femme noire comme ça là, c'est une réflexion de moi parce que naouti na mupepe na paraître été, Naza noir, je viens de le dire, so I am a product of a black man and a black woman, Et c'est ça ce que je suis. And so, c'est honteux, c'est dénigrant, c'est énervant. Et je me pose la question, chaque fois que lobaka wa, même bino bandeko nanga ba congolais, le loto solo un peu, hein? Ce qui n'a eu des fois un peu brut, comprenez-moi, je viens d'une place vraiment de l'amour, nazakanda intense avec mes émotions, hein? Donc des fois je peux manifester la colère en m'exprimant, mais ce n'est pas une colère qui est liée avec la haine, non, et ça, colère, il y a frustration, Boyebi, par exemple, na vie, soko yebi ke mwana oyo azalaka ne zoba na ekole ayelaka kaka ba 70%, ba 60%. Well, mokolo ayeli o 71%, 75%, olobi très bien, tu ne vas pas trop te soucier comme tel. Mokolo akoyeli mpe ba 55%, eza nango langage ne naturel, n'est-ce pas? Mais mwana oyo aza capable ya fonctionner na niveau ya ba 100%. Ayela ko pe ba 100%. Na ba sujet pe difficile académique, ya zo ko excel. Mukolo ko yelo 70%, 72%. Tu vas t'énerver plus sur cet enfant-là. Ezate po olingi etoza méchant, mais ali po oyebi de quoi il est capable de faire. Et que for whatever reason, azoko fonctionner na optimum capacité n'a été, soit paresse, soit distraction, peu n'importe. Mais, au cause de la very stern na ye, pour nani parce que oyebi que lui en lui, aza mutu ya ba 100%, aza mutu ya ba 95% minimum, aza capable sika ba génie baza ye aza pe na ebonge sika wana. Mais kozana eloko qu'il est en train de faire soit abungi rumba,
soit comme je dis distraction, soit esali ke a beti marche en arrière et il se contemple na 72%. À cet enfant-là, okogangaka parce que yebi ke niveau neza 72% te. Il est mieux, il peut faire mieux. Tokani oyo mutu na 72% na 55 ye kuto yebi ye masolo ne sukeli kaka wana. Qu'est-ce à voir avec vous les Congolais? Bande konanga. Toboite bo signa contrat na buzoba. Là, ngai pe na komi convaincu que mutakomaka Bible abombaka sekele moko mabe makasi. Balobi na biso Eve abotaka na Adam. Aboti na nyoka ndenge tomonaka. Donc, eza les deux fils Ken na Ebo. Mais siko nature ya ba Congolais. Eve abotaka bino na nani? Puisque c'est très clair que Eve on dira zaki mwasi moko mobulu. Hein? Azana Adam pai, mais bel homme moko pa solo na ye pai. Mais nazo mon on dirait même pas botaki na Eve. Kuna botaki na homme, aboti na nyoka, abotaka na meme. Yena meme, ba ko bota peuple congolais. Nazo fingate. Pone na poni meme. Bomoni meme. Meme ndenga zana, il dépend totalement na berger na ye. Meme ndenga zana, se bokende pona ko dégorger meme, boyo kakaya sala kata azoko se lamenter. Même maïbi ko reconnaître ta danger. Na même laka, il faut berger diriger vers maya malamu. Soko botiki kaka meme ba se perdaka, ba komi vulnerable, ba nyama makasi kutu bako boma bango lokola liseki. Bomoni, donc même aza devant bataille kutu ne comptez même pas sur meme. Existence na yemoko kaka, il faut tout le temps berger atalaka meme. Meme n'est que ça, meme. Azalaka na réflexion intellectualité, azalaka courageux te, ayebi ko reconnaître danger te, ayebi pe ko éviter danger te, a se défendaka pete, azaneka ka meme zoba moko boye, agneau imole, azo zela bokende ko sale agneau, botumba ye bo sale lem. Lem da agneau te. Bongo même abotama ki po azala imole. Yebi makamususu te. Nature ne même azalaka na imole déjà. Maza vivant. Azalaka ko kende ko imole na suki pe na kura suki pe bisika nini. Ngai na monaka. Lokola Eva komaki nde kolingana na banyama. Ndenge boyebisaka biso. Bobo mutakomaka Bible bosanaki koloba ke Eva kende ko connaître meme. Et que yena meme babotaki suko peuple congolais. Pour ceux qui total ata malinité na kirus yango a serpent, toza kunate. Ceux qui total Dieu avait donné le dominionship na Adam, toza kutukunu kuna kutu tobo sana déjà makamboana. Amin quand un chinois vient te chicoter chez toi, na mboka na yo, atio basinga na sima mkongo, azo baluso na potopoto, bande kono ba congolais ba telemi ba spectacle, bino bo bisanga la nature d'Adam, eza wapi. Conscience ya Adam. Oh, Dieu a donné à Adam dominion sur toutes choses. Ezanine, nesika Adam telemeli pesemeli, n'est-ce pas? Bobino moko boye bisangai. Ba image ngai na moni na vidéo. Congolais bakangi basinga. Ndenge babande ko kanga ba esclave. Na sima maboko no lokola prisonnier. Bazo beto pa un ching ching. Azo baluso na potopoto zo baluka pe. Ceux qui bazongi sio bozongi. Ba nègre mususu ya ba Congolais ba telemi wana courage à intervenir te et baleki même le nombre de Chinois. Dites-moi si koyo bino boy bisanga bino moko ba Congolais bolo banangai po bona moni bolingaka ko sambela mingi. Boye bisangai bino boza pensa descendant ya Adam on zamba pesaka conscience na dominion. Est-ce que bino boza descendant ya nyoka le rusé le malin? Bino boza ba descendant ya meme na Eve. Même na Eve baboti bino. Po oyo zali caractéristique ya meme agneau immolé. Boza bato ndenge nini. Bon, et puis, naningina senga bino faveur, kuteza ordre naningina pesa bino. Bo sambela kasusu te. Boye pona nini? Bo sambela mukolo boko sala ba prière za na nzela.
po prière wa buzoba bosali wuta. Et donc c'est quoi? Ezobologiser bino lisusu. Buzoba ko siko procès buzoba ezani ko buzobolize. Enga pena na ngai ba terme na ngai. Essentiel bozoko yoka le mot buzoba na kati. Omoni na lezoba ba prière buzoba na ndenge nini. Bolanda ngai Mundele oya yela ki bino Bible. Mais quand lui il prie, quand lui il ferme ses yeux, Mundele azoeb sanzambe, pesanga ba formule mathématique. Fungula lisusu krane nanga malamu po nana sala, comment est-ce que je peux arriver à la moon, à la lune? Hein? Comment est-ce que je peux arriver na Jupiter? Comment est-ce que ozomona prière Mundele? Aza mutu lokola bino nanga, n'est-ce pas? Na mutu na maboko na misu na mbebu na makolo. Boki prière na ye? Mundele na kimubange boyebi maladie nini abelaka. Alzheimer's disease, perte ya mémoire. Cerveau esali mingi na vie. Mundele aboti 3 bana, 2 bana na ye 3 bana maximum. Vers la fin, crâne, ba vie se ningani na mutu. Toki était un homme de vieillard. Il a beaucoup réfléchi. Chinois ching ching. Chinois soka kangi misu na ye asolola na Bouddha na ye. Alors, aide-moi na koma na Congo. On me dit que Congo a tout ce que l'humanité a besoin. Comment on peut faire pour biso plutôt comme une grande puissance dans le monde? Le Congo est très nécessaire. Right? Chinois sali makasi azumbongo kaka pwako kako koma wapi? Na Congo. Et quand il arrive là, azo sambela Bouddha na ye. Ala kisaye qu'est-ce que Kolbat fait? Right? Mabanga ba annex ezanini, kolta ezanini, azuba formule. Boite, yoka prière ya Congolais. Jésus-Christ Nazareth okufaki ponanga. Sunga pasi ya Congo. Bana na yo baleli mingi. Pasi ya Congo ti mukolonini Jésus. Zambe ti wapi. Yaya Yezu yaya. Ozali wapi. Yaya. Olobi ninyo. Yaya na ebite bokende ko bota ona mama nini na tata nini lokola yazala kanyo imole yo babo soki pe descendante ya Eve nazo ko ebate Yesu nde tata na yo to Yesu azala ka ya no elibumu nini ya papa nini boza na yebi kututelo ko ninga na kokoloba boyo ki la différence dans la prière si qu'on a tout na bino question mususu bino bolobi Yesu aza mwana na Nzambe, n'est-ce pas? Boye bisangai na Bible bino botangaka. Place nini Yesu akotaka makambo ya ba gouvernement. Bino moko na ngi bino moko boye bisanga ngana zola bino kaka. Bino moko bokomi mona bozandenge nini. Pour comprendre comment nous sommes arrivés que Chinois zo beto Congolais na kati ya Congo. Et bande kono Congolais ba temi ba spectateurs comme étaient tes grands-parents quand les policiers belges les tabassaient dans les villages. Mêmes images, l'histoire se répète. Mais ngai na ko expliquer pour bino moko bomona. Bozaba tout normal, ozamba salina conscience. Tout c'est ça ce que vous êtes. Et que vous méritez ce que nous sommes en train de voir. Ce que zabongo bolo bato kende ko s'associer pena ba chinois ngo to sila na bino. Parce que oyo est comme eza sukutata kindo kite. Oyo ezali codify logic. Natala kabasheni ya banyama ata batoro soki surtout baza en groupe lion ameki kosalerera landa moko toro agangi bande kone nyonso baye lion apakati mbango puisqu'il est outnumbered toro de lui-même face à face un lion boye bitumba penze fandi mais quand toro aza na groupe parce que la tendance à tomber en groupe c'est le nombre maintenant qui leur donne la force face au lion, ce qui peut au lion. Boyete, lion naturellement qui n'a pas chasser en groupe T, you know. Il est fort, il est courageux, right? Taureau, c'est quand il est avec ses amis. Et comme on a ba taureau, mususu automatiquement, bazan na réflexe ko landa pe lion bitumbako, po nani ba sauver moko na bango. Wana tobeta masola nini? Ya ba lion na ba taureau. Baza ba nani? Ba nyama. Yo Congolais Moutounzamba sali na makolomi balé. Dieu a créé la masse en image. Quel homme Dieu a créé qui n'a image? Homme Dieu a créé qui n'a Congo na son image. Binoboloba. Comme qui?
comme celui que les Chinois tabassent, ou celui que le Belge a tabassé hier, ou celui qu'on a attrapé en esclavagisme, ou celui que les Indiens tuent comme les poulets chaque jour. Bino boloba nini Dieu avait créé bino bomoni azalaka na Congo na kati ya Congo wana. Po nyama ya nyama. Toro oyo toro. Toro azo reconnaître que hey, lion eko attaqué moko na biso tozali ebele lion azo mona makambo lelo. Il arrive aussi lion pa atali a calcula lobiawa ki lion enzate sauve qui peut. Asali tala mwizi wa yai. Po lion pas azo bate. Azo reconnaître kaza minorité he's outnumbered. Tozolanda. Siko comment yo Congolais vous avez un nombre, vous êtes le nombre dans votre côté. Quelques Chinois à compter. Ceux qui te remettent tout un ratio, et cause de la Chinois, moko par 5 Congolais au botelemi wana. Et un seul Chinois, zoko fiakolande kono Congolais au telemi. What the fuck? Boza ba être yandenge nini? Ba uti na dimension nini? Qui êtes-vous au juste? Nzambi wetu. Boza ba meme bozana banani bino oyo likambu nini oyo eza nini bo edenga ina comprendre bino boza batu to boza ba bouti wapi o bouti wapi hey ngaina namona likambu ya boyete bandeko nanga makila mutegangaka yabine gangaka te botelemi wana un ching en train de taper ton frère d'une manière dénigrante en plus hein eza kutite ko bazo bunda non ton frère bakange basinga na sima ya mukongo bazo balusa l'homme noir na poto bazo l'accepter le message non et chinois zoko fiakola fimbu comme on a vu sur le plan de plantation. Dites-moi, Lumumba kufela kinini alors? Basimo kimbangu bakendeki kokufela pona nini? Bakimpanvita bakendeki kokufa pona nini? Ba Malcolm X bakufela kanini? Si c'est ça, ultimately, c'est que la nature de l'homme noir, le col ba surnommé kayo nègre par tes oppresseurs, jusqu'aujourd'hui, molimu na kinègre za kaka na yo, Congolais. Okokoma ka mutu mukoloni mponga ndenge na zabu as of today bozaba tute soki nyama na wild aza na réflexion ya ko défendre oyo azapela okola ya en face d'un ennemi et que yo Congolais ozo zanga ta réflexe wana don't come tell me que yo za mutu nzamba sala oh hell no bomona ngona kota ka dutu na ba religion na bino boza race nini Nzambo wapi? Bozana nubanani? Iza boalu bwajikema? Boalu bwajikema. Makambo tanga kana ba livre histoire. Je ne pouvais jamais m'imaginer que oyo totanga na histoire. Ya esclave donc botala kaka histoire ko. Ya esclavagisme. Ya masola ba siècle avant. To vivre ngo lelo na 21e siècle. Et puis, ezate ko ba salobongo Congo na China, to na India, to na Europe, on te le fait chez toi na mabelo na yo ya bakoko na yo. Homme congolais. Hey! Bande konanga. Bien, hey! Oyo ezali, bozali ko defy logic. Boyebe ata roi David, abundisaka Goliath, sa nature ezatike na yana batune bazalaka tout le temps kolukaka komalimenaka peuple israélite. Na King David, ayebaki na bungisa mungu na peuple na ngai. Solomon botanga ka tous les jours na Bible awa. Solomon abando bundisa banani, banguna ya peuple na ye. Congolo zata na réflexe mon côté congolais. Réflexion nzamba tia kati ya mutu makile ganga ke oyo bozo beta boazande konangai jiboko sakara na biso boete pas chez nous okobeta ndeko nangai botenga na telemi spectateur. One thing I tell you what ebinin ngana comprendre binote oyebi normalement il fallait qu'il frappe wane kende ndenge nini il fallait kinde bato baza kuna na este kuna spe bato Monesco
bayande ko secourir les Chinois. Oui, that's exactly how that should have gone down. Tozolanda, bo bazoko nyata mutu bazoko nyata. Bo bazoko beta. That's exactly comment makamane nga ke se développer. Oh, there's no way in hell. Ozoya na fimbu no beta ndeko nanga, I'm standing there. Oh, hell no. Ebi kutu na mona kaneti nzamba miyebela kake soka tinda kanga à l'époque wana besclavagisme, nanga na mekufela nanga kaka avant. Oya, ponga pena ngeki na kanga na kangi. Toko matano toko kitana yo, me yo sel manière ozo kanga ndeko nanga basinga na mukongo. Ozo bete elo kola muumbu, nga lor nazara keneza suna mukiliote. I'ma give you a hell of a fight. Oko ndimate ke moi so azaka matata boy. Oko vivre matata c'est quoi? Et puis chez nous, na mabela ba koko na ngai, yo ka chinois, o sala ndeko na ngai ndengwana, oh hell no. Ata baba kabasi bazalaka makasi te na kolokota mabanga. Oh bino bobetaka ba karate papa, beta karate mais soki kaka na zilo kolona yo wana. Hey, nazo salo mama na écartement de jambes involontaire. Boyebi soki oso koli miku ese kangama siko ba ko salo écartement de jambes. Okoyeba ndenge sala koko beta okobele la mulimo na Bruce Lee ko salisa yo. Po le tanga na sali na sin ponga na binanga karate te na ko sala la ngosko na ndenga ki africain. Na mutu donc gato na kangi kaka lokolo yo zo sambela Bruce Lee ngape na ebitenga ina ko sambela nani ma okozwa mama na chimvundu. It's not gonna happen like that. Et puis vous les Congolais, vous les restes yango ba osala bino boy et puis ma joyo est troublante sur beaucoup de points. Ça souligne aussi que on dirait que l'homme noir azali biologically préconditionné d'être soumis. Oyebi na yoka ba mindelo ba présenta cette analyse. Oyoka ba tumsi ba bio eza feel par racisme. Mais quand je vois les images, you tell me. Yo Congolais na moya lelo, obotami oza un homme libre, right? Oyebi ke naza Congolais, je suis au Congo, voici kolo na ngai, blabla to fandaka boye boy. So why? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que baye bazo chicote yo, bazo chicote ndeko na yo, tu n'as pas le courage ou l'habileté ya ko contester, ya ko protester, ni réflexe ya ko bunda. Why? C'est quoi? Ce problème est plus profond. Mais c'est comme ça que tes grands-parents se sont comportés en face des Belges. C'est comme ça que tes grands-parents se sont comportés sur le plan de plantation d'esclavagisme. C'est pourquoi yo, na génération lelo, na mo yo ya lelo, on te traite comme ça et tu n'as pas la réflexe de te battre. Ton problème n'est même plus la présence chinoise au Congo. Ton problème n'est plus au Rwandais. Nous avons notre problème ici. Et ce problème est psychological et spirituel aussi. You know? Psychological dans le sens que on doit comprendre pourquoi Congolais est encore un prisonnier mental. N'a pas ça une analogie chaque fois il y a qui prisonnier. Boye bien, il y a deux genres, il y a des prisonniers. Muto yo aza conscient kazala aza mtu libre patati patata soki bokangiye souci nezanin abimanesika wana pas reconnaître qu'il ne devrait pas être là. Ce cas bofungole les portes à prison wana ke bima akosala tala muizi wa ya et puis akokende physiquement loin de la porte de prison. De la prison. Mais muto yo ayebi valeur na yete aza conscient kututé. Right? Tango bakangiye, il s'adapte, n'étant en tant que prisonnier, identité na prisonnier, il s'est adapté. Il apprend ko haso kakanakati ya prison. 20 ans eleki, 30 ans eleki. Ce qui boye c'est que kanga bisaka na yo zo bima. Boye beloko nya salaka. A un azo kanga na bisaka ngo avec fierté. Et puis tango abimi atelemi kaka liboso porter à prison, atali gauche, atali droite, abanda wapi. Comme la seule vie qu'il connaît, c'était quand il était là-dedans. Donc, l'autre exemple, on appelle si l'homme est conscient que prison est si capacité. Tango kaka bobimisiye 5 minutes après mutaza kutata sur le bossa prison wanate. Azalo kola, you know, bye boko mona kangali soit hell no, akena ye. Oyo ya sa accepter une identité kazaka prisonnier. Bo pesier liberté. Il ne prend pas le pas à s'éloigner de la prison.
esengaka bato efalaki bakozwa ye nde baya kozwa ye. Botalaka malamu. Mutu aza déjà adapté na identité de la prison. Tangu baliberaka ye, de lui-même akendaka nulle part. Azozela bato baye kozwa ye. Tangu bazwi ye, il comme lokola mwana muki azoko dépendre bo aider ye à assimiler, à se réintégrer dans la société. Why? Parce que bomoni ndeko na bino bauti kozwa na prison après ce qui peut 30 ans, ce qui peut combien des années. Mais en fait, il est toujours prisonnier. Il n'est pas un homme libre. Yango tango babimisie libanda à prison. De lui-même, n'a produit aucun effort à s'éloigner physiquement de l'adresse de la prison. Atele miwana. Boye kozula ye wapi? Liboso ya prison. Botalaka malamu. Un vrai prisonnier. Famille na ba camarade ne bakenda kozula liboso a portail ya prison. Bakenda kozula na avenue Elandite. Bakenda kozula ye na quartier mosusu te. Kaka liboso a prison. Why? C'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il connaît. Ce qui peut batubaki kozwayete akofanda kakawana. Bokebite, même s'il va se déplacer pour une fois se déplacer à zone à prison, akoremiaka kaka quelques avenues non loin de la prison. Tokani, parce que c'est tout ce que sa tête ezali ko reconnaître. Et ça là, c'est un danger, un homme dangereux. Ndeba bomonaka ba récidiviste, ako commettre sous crime moko tango azali banda poisonga sunakati. Why? Bo accordaka liberté, mais ce n'était qu'une liberté physique. C'est toujours un prisonnier dans la tête. Et quand vous lui donnez la liberté, donc yazo kande ko s'adapter na vie à libre maintenant. C'est la vie de prison qui devient normale pour lui. Même la notion que Dieu a créé l'homme libre, notion des asus na kati na yete. C'est un prisonnier et dans tout ce que lui il voit de lui-même, il se voit toujours prisonnier. C'est le système que lui il reconnaît. Toyoka nabino, ndema kamnazomon avec vous les Congolais. Je suis vraiment convaincu que indépendance bino bozwaka ezalaki seulement sur un bout de papier. Congolais est bel et bien colonisé, mais cette colonisation qui est très très dangereuse, ezali na kati ya mitu na bino. Oui, oui, yango wana on voit ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cela qu'Abila, un étranger, a régné sur vous pendant 18 ans avec l'assistance de Congolais. C'est pour cela les Chinois en train de tabasser Congolais na kati ya Congo. Les locaux, bazo le belokote, bazo réagir, ni les chefs coutumiers, ni les gouverneurs, no one. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours les colonisés mentaux. Ça, c'est les images que j'ai vues hier, c'est les mêmes images, ceux qui me content dans le livre histoire. Oh, yo balakisem ce que le roi belge est en train de faire na bakoko na biso. Ce sont les mêmes images que les Belges ont fait avec nos grands-parents. Et pourquoi ça se répète aujourd'hui? Parce que c'est très clair que l'homme congolais, peut-être physiquement au changeaki, mais bongo nayo, tu y es toujours comme tu étais hier. Comme tu étais avant-hier. C'est ça le problème. Ça, moulimo soumission boye et où tu wapi. C'est pour cela parce que nous toujours, mais comment est-ce que la Belgique est un petit pays? Je doute fort que la Belgique avait envoyé tout Belge à coloniser bino non. Bazalaki na bateau, bazalaki peut kozala na misu peut batikal na Belgique pourtant bon boy il faut pas na Belgique. Donc ce qui total comme on a capitaine moko belge, azoko surveiller groupe il y a 200 Congolais. Ataba Congolais bazwa réflexe ko beta belge wanezate. Il les tape. Toi, Kabengi pe camarade ne ba combien à 3 ou 5. Ba ko maîtriser les 200 Congolais wana comme si botozota la ratio ya équilibré qui est à 100 à 100. Tété. Ah, tozana makambia 200 Congolais contre toi tu as 5 Belges. Mais ba Congolais ba beti bango wana ba ko kata makboko ba kata ki maboko kaka wana ba soucier belge té. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ndenga inazo koloba Oyo, ezasus makambia politique beauté. Le problème de vous Congolais, c'est maintenant, c'est dans la tête. Oui, oui. Il y a une programmation, il y a soumission face à la peau blanche, la peau jaune,
qui vraiment réellement est en train de jouer un grand facteur dans ma communauté tozomona. Mais bolobako monde basundali biso Congo, je vais vous dire quelque chose. Personne ne respecte un être qui se comporte comme un animal. Ça, boye bakango déjà. Vaut mieux coûter un lion que je sais que l'identité de cet animal est un lion. Qu'un être humain que je m'attends à démontrer qu'il a conscience, mais qui se comporte plus pire même que les lions. Bien entre les deux, je vais respecter qui? Tebo tianga ke nga naza chinois, to naza mundele, to naza mundibu. Je suis en face de moi, on me dit c'est de l'homme congolais. Mais je passe un peu de temps avec lui, je lui trouve la même dimension comme peut-être un réflexe mental, un réflexe intellectuel, le la moigne mamoko boy. Est-ce que n'a un respect à mutuana? Non, mon non mutu, pas du tout. Et bozanan batanden ke on bazo salobo epai na yo moko. Donc na basali bongo, na bo batele makiwana. C'est pour cela quelques années passées, tomona ki en pleine journée na wenzekuna chinois zoko wield knife. You know, mbeli, right? Ba congolais bobi ki réaction ba congolais na zando zakini. Bazoko banga, bazoko banga. Vous étiez à combien? Il y avait combien de chinois basimbela ki bino mbeli? Mbeli eza mundu ki to ezaka ka mbeli. Hein? Je peux encore comprendre que mutasimbelo mundu ki po baleza na vitesse moyenne tata na musika. Mais nous parlons chinois, Abimis, il a produit un couteau. T'as la réaction ba congolais en train de crier mutuna mutazoko dob bozo zonga sima bozo la kiseke ndenga zo bank sabinona ezo simba. Bande konanga. Tout ça, les analyses psychologiques que les Chinois aussi ont formées sur vous. Ils ont compris que ce peuple a ébu kobundate, ça c'est un. C'est un peuple à naissance et unité aux cités. Deux. C'est un peuple qui, leur niveau, est trop bas. Chinois ont respecté binoté. C'est tout ce qui est là. Mutusoka ebi kata salio boboko sale le côté, hein? Azo banga yote, azana respect na yo mutute. C'est ça ce que ça veut dire. Ezama kamto kende de gauche droite te. Et je pense que on peut condamner les Chinois, mais je pense aussi que Congolais mutu la kisi Chinois comment Chinois traité ye. Ngai na tuni question. Ndenge nini baninga pe basambela ka pour Congolais za seul homme que Dieu a placé sur la terre te. Le Congo n'est pas le seul endroit sur la terre que Dieu avait créé. Si nous bino boza agenoué en train d'appeler Jésus, aya kolpe sabino biloko kolia na ba misala bongisa makambu ya Congo. Na lobi ya totele mananu kakawana. Voulez-vous que les blancs ou les chinois arabes a respecté batandenge wana? Un homme agenoué. Azozela Yezu aya kosali sabapasi na ye. Est-ce que wana zamutu? Azamutu na conscience oyo. Pour atteindre le but kastikana, supposons ngana zaka ka chinois on a dit christianisme ngo nazomona batu nyonso awa. Yezu azali awa, Yezu azali. C'est quoi là-bas peut-être biso babuda toza na erreur. OK, to fongola na Bible kasi total le Nouveau Testament. Ba bandi de Genèse ti Apocalypse. Yezu atikala ko intervenir na makambo politique atamgolo moko te. Chinois zo comprendre te. Mais batu oyo ba étranger ba tie mutu na mutu amboka na bango. Mais batali lisusu Bible malamu. Oh, mais Yezu aloba makambo te. Chou cha chou cha. Ba otala babiko. Mais c'est quoi ça faire que congolais? Mais Yezu zaka politicien te. Mais bango pourquoi batiki kaka un étranger a veiller sur bango? Oh, ba peuple yo. OK. Ba batali lisusu. Mais peuple zo continue kolela nzala azana besoin courant na mai. Chou cha Yezu. Batali Yezu. Hau cha. Yezu sala kaba courant te. Yezu bongisa kaba balabala te. Yezu yabaki ki ingénieur te. Uchicha. Batali babi. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais ici là, non? Biloko nanga na ba chuchicha na biloko na zolo batena lo bakaki mandarine te. Bo mamulu. I don't speak Mandarin. Na zo imite nde bango. Hein? Na bibo. Yezu wana na Bible bino bokangamela. Alobaka laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Boyebi ndenge ni Congolais ayoka verset wana. Congolais ayokela ngo kapona makambu ya badim. Tekeka verset dim. Et l'église est apolitique. Wana yoka compréhension ya Congolais chrétien. Donc tina ndenge ya tangi verset wana. Azangi ko comprendre que César représente the government ya mokili oyo.
et que Yesu, ce qui te l'a dit en analogie, Yesu il a un angle spirituel. Effectivement, il est en train de dire que nakota kana makambo ya structure ya gouvernement du monde te. Tika na loba sus na langage na bino ba chrétien oyo bozo be peser lokola ce qui peut ezatala minene na ebite lokola loko nini. On dirait distance eza entre poso na bino na esika bongo ezalaka. On dirait crâne wana congolaise na tala mama na peser. Bwa mitu makasi penza bino. Boza ba crâne eza na be peser mingi. Yango na nyonso tozolo ba peut atteindre cerveau, c'est tout un problème. Ngai na lobi Yesu si alobaki mon royaume n'est pas de ce monde. Boite. Ce qui te l'a dit liloba wana. Na makambo ya César Yesu ko intervenir te. Donc siko yo mutu normal omoni makambo eza ndenge nini. Yo moni te ke Yesu ngo yozo sambela azola bano ke mon royaume n'est pas de ce monde. Siko yo za na monde oyo physique, tu dois vivre. Tu as une vie à continuer. Tu dois yo pe ozala pe mutu na kati ya batu. Mais omitiki no victime moko boye en train de plaider Yesu aya asala nini na kamakambo Kongo, asala nini eloko ngai na mitunaka. Yango wana chinois zo sala bino ya zo sala. Yesu kwako kuna na Israël tango akendaka akutaka peuple israélite na oppression ya ba romain, n'est-ce pas? Yesu boka kasika kondanaki nani système romain akondanaka bangote akota kutu makambo wana te. Siko bino ndenge nini Yesu kutu akota makambo ya politique bandeko na ye kuna te na Israël. Yo congolais ba étranger bazo ko influencer makambo tu na bomo ina yo na ndenge ya mabe. Mofandi o Yesu tala pasi ya Congo, Yesu sunga biso, Yesu kosunga biso. Yesu ayebisa ko na verset ni na Bible kakota ka makambo ya politique. Yesu ayebisa ko ni na verset biblique ke ye asala ka ba formule ba mathématique na ba science, ke ye azala ka ingénieur. Atonga ka ba balabala, atonga ka ba hôpital, a créer ka ba emploi, alesa ka yo tanga ke na verset nini. Makambo na bino Yesu alesa ka ba tu miracle ambisi na ba mapa. Well, mbisi na mapa, c'est très clair. Mapa, tout ça, les astrologies. Balo banabino te mapa, eza na deux significations. Et bon, tant bobaka Bethlehem, la maison de pain. Bon, mi tu na take it hours round that. Signa Virgo, eza kanin. Une femme a simbi mapa na mutu na ye, n'est-ce pas? Signa Virgo, signe l'année zanin. Eza constellation ya Leo, le lion, n'est-ce pas? Bon, la femme a botakanani. Le lion s'occupe des tribus de Juda. Boete, bon. C'est quoi? What the hell bina bo comprena katena makambo wana? Oyo bo fanda, a multiplier kamanga, mapa, ceux qui peut mapa. Non, on vous montre encore pourquoi le poisson. Yezo kokayo ko pona bloc comme si c'était. Akokayo ko pona tapa ba maçon pete ba ko landena ministère na ye. Tata nesi azala ki charpentier. Atiki ki charpentier kende ko pona ba pêcheur. C'est à vous de comprendre. To beta masolo ba constellation c'est pas ba paisizawa, hein? Mais nyonso yo ezala cancellation Pisces. Et ça m'a sola Neptune. Yemoko pa lobila au moins je vais c'est trop loin. Yezo za makamba ba dimension de là super na ba Neptune super na ba Pisces kuna. Yo congolais, tu es sur la terre. Zelanga na rappeler ce bino makamba bino botanga ki na école, na sala bino mo refresh ya mémoire. Na cours na bino bozoka ce qui peut ya science du monde, ce qui peut géométrie, ce qui peut géographie. Botanga ki nini? Le soleil, Mercure, ouais, Venus, de ordre que. Then what? Then la terre. Torokani? Siko zwa distance wana banda ko compter tio comme la Neptune, eza quelle distance? Siko yo zambo ya créé ki yo congolais. Atie yo sur la terre. Yaza ayeba ke le côté. Amona ki te ke yo survie na yo soko dépendre na makambo ya ba Neptune kuna. Mais kasi fala ka créé kuna na kati ya Neptune te. Comme ça on a Yesu na yo wana tout moment chaque fois. Comme ça Yesu nda pesa ko bambisi na ba mapa na yo zelaka. Mais nzambo atia que sur la terre. Eza po yo po vivre jouir na expérience non sur la terre. Po na nini ozo ko hypothéquer ton avenir, ton bien-être au soldat yango na ba eliki ya makambo zote na ba dimension de là même de notre dimension. Donc congolais ko abele la kata makambo te ko utakata na ba dimension ba Mars na ba Venus. Congolais azana azo bele la makambo zote kuna na ba Pisces. Mais congolais azo kanzala. Esprit yo kanzala. Oh. Mutu kuna na Pisces ebse ki yo kanzala kana posa ko lia azana besoin ba balabala na ba lumière na ba blogo nini. O eza ba besoin yo zana ngo besoin, n'est-ce pas?
siko ulio sala nan makambo tala komo koko tonga mboka na yo po koma mutu ofandi ozo tie mabolongo na ona se entre à plaider masolo moko ba Neptune ce qui paye ba Virgo ce qui paye biloko nini baya ko aider yo basi sa pasi ya Congo. Mais sikoyo bato bakomela ko histoire wana pourquoi bango pe batie likete bafanda bazela yezo ya pe ko résoudre bango makambo. L'homme blanc autrement payé les pays industrialisés il y a à travers 24 heures sur 7 entrer à continuer koyaka na ba formule pona azala pe grande puissance patati chinois kuna hein ye kuna zoko travailler jour et nuit pour à s'imposer pena mokili yo zio tema bolongo no na se mutu no na se entrer d'attendre mutu moko ko utaka na Neptune kuna aya ko résoudre makambo na yo congolais nde nazolo bake bino moko botala boza batu to boza na yebi ku tutelo na kokoloba bolobi Dieu a créé l'homme à son image nous sommes une création de Dieu bino boza création de Dieu na likambo nini bino bolo banane vous là vous reflétez Dieu en quoi pour y Dieu on a le baki là où vous piétinerez je vous le donne en possession. Je vous appelle la tête non pas la queue. Si que yo congolais tu es soumis devant les autres peuples. Yo congolais on te contrôle. Yo congolais on va na pauvreté chronique. Si que wapi réflexion à Dieu na kati bloko wana. Bino moni zamba zalaka alingaka pauvreté modèle wana. Mais soka linga ki yango. Si quoi libérer ka peuple d'un pourquoi. Ya libéra kabatu pourquoi soka moni que tu devrais être soumis il fallait que ba mone la kayo il fallait que za la kamumbu soka kenda libérer na Israël na Égypte pona nini yangwana bo sundo l'Ancien Testament Jésus est venu mourir la grâce c'est la grâce Jésus a tout effacé pour moi la croix de Golgotha. OK on accepte Jésus a effacé tout pour toi la croix de Golgotha on se lamentaka pourquoi yo chrétien congolais Jésus t'a la passion à Congo. Mais oloba ki asale la kyonyo na Golgotha ti abosana ki ko sale loko nini po il avait tout accompli pour toi na Golgotha kuna siko yole la keloko nini o eza mawa o yo peuple mushindu kai bozaba to mushindu kai nzambe afukaka être même wakafuka congolais avec quelle matière na comprendre kate Eve ango atakutu banyoka babande kosola na Eve mama oyo Eve mwasi oyo na ebite likambo na nini kindumba tina meme Eve ki kotambola na meme tellement c'était honteux baboko inclure ngo na Bible mais tozo mona sekel tozo mona ngo à travers descendance wana bino peuple congolais ba agno imolé peuple oyo a protesta kelo côté a se défendre kate peuple alala la muki kaka c'est ça donc existe kane kaka siko bino bomona kasiko donc ce na landi bino bien donc zamba créer ka congolais oyaka ndo ça tournage na monde hein oyaka no ka ko exister kaka c'est ça non en tout cas oyo makambo mais boye binin na sebno na ba audio mele kaka que ceux qui bozo continuer ka buzo ba oyo vous allez être oppressés chez vous yango ese bandi o salama na sabino loko mususu hein to tiana ba koneri na ba Nouveau Testament en côté hein po bino bozaka ceux qui za masola miracle wana bolobi Dieu le même il était hier aujourd'hui demain o nzambe na Isaac nzambe na Abraham ngai na moni to telema na côté nzambe na Isaac na nzambe na Abraham wana na lobi boye beloko moko avec Israël hein? Bino bolobi kazaki peuple de Dieu n'est-ce pas mais boye mde nzambe ndo dile na Israël peuple wana namona kape bazaki makambo lokola kaka bino fo ezala ba Israélite wana bautaka na Congo bwende nzambe anda sala bango combien de fois botanga na Bible ba étranger ba ko envahir Israël bazu sous peuple israélite en captivité botanga ka Daniel Daniel avait dit Daniel musalane il a utilisé ministère ou bien ba donner wapi na Babylone toyokani Dieu restera Dieu ceux qui bozo continue buzo ba oyo il va permettre les étrangers banyonga bino vous serez encore pris ceux qui peuvent biskan bakeme mabino il restera Dieu ce que lingi ko glorifier nzambe na yo na terre no promise te ce que zo linga kozala réellement homme libéré te tu iras plaider ton Dieu na terre étrangère ça n'a pas changé la nature de ces dieux-là de l'Ancien Testament et bon autant Daniel azali kozala fidèle na nzambe wana kuna na Babylone
et changer d'identité en Zambé Wanate. Il était le même Dieu qui a fait sortir ses ancêtres de l'Égypte, et c'était toujours le même Dieu qui avait permis que Nabuchodonosor a régné sur Israël. Botanga Kasuki peuple somme 127 awati. Israël bakom kotuna nos vainqueurs. Batsengi bisoto yembe la bango une de nos meilleurs cantiques. Mais comment tokoki koyemba cantique ya Nzambe na biso sur une terre étrangère? Toyoka na bino. Ceux qui bozo continuer bozo boza nango oy. Boko glorifia Nzambe na captivité. Oui, ça n'a rien à voir à lingi binote à lingi binote. Ça ne change pas sa nature. C'est lui, bobi mta créé nyonso, n'est-ce pas? So alors, yaza pena temps ko perda kana batumoko bangozo conscience te. Oh, peuple n'écoute Israël combien de fois a livré bango na maboka ba étranger. Et bongo kaka yo congolais, oyo kenda ko diembele na masolo wana, oh, Abraham est mon père par la foi. OK. Mais le Dieu d'Abraham nous montre aussi que azaka très impatient na buzoba. Azaka très impatient na peuple bazo continue kolingo kotaka en contact na banzambe étranger. Peuple bazo yango wana kap, oman peuple ya bimsaka de l'Égypte, hein? Génération wana bakotaka terre promise te. Botanga kasu Bible malamu te. Il les sort de l'Égypte. Il leur donne leur propre identité. Mais cette génération-là bakoufela kawapi na désert. Bayoka kata esengo ya kozala autonome chez eux te. Bakoufeli na désert. Toka na bino. Mais Dieu était toujours Dieu. Parce qu'à ressuscita qui nani a ressuscita qui Joshua a continué la course. C'est une autre génération de baganda kota na terre promise. Mais même malgré cela, plus tard, tant que ba continue ba konoeri na bango, il permettait ba armée ceux qui peuvent assyrienne, ceux qui peuvent banani ba ko envahir le peuple oi. Il y a eu aussi des fois Israël pris encore en captivité. Bino bozolinga koyoka te. Peuple congolais, makambo yango na beza pe na volet spirituel. Un homme qui n'a aucune force spirituelle est égal même à un animal. Terre nyonso asa mokili Nzambe apesa bamvuluzi oyo babatelaka yango. Wapi bamvuluzi na bino même bino kuna na este oyo tomoni bisika basali bino boy. Ezaka kuna te même okasa it's happening everywhere. Ngai natuni, où sont vos mvuluzi? Oyo bakoko na bino kala. Bayebaki ata kobenga bango ba défendre. Nigérien ya Nigérien. Nigérien bazalaki na ndoki moko invisible azoko fiakolaka ba anglais fimbu akokenda ba base militaire na bango fimbu anglais azomona mutu azobete te me bazobete kaka ba anglais babite te topesaka bato indépendance o makambo eleki biso niveau bokobeta masasi epa mutu bomonaka te tala ndenge baninga donc wana sezana bamilimo bamvuluzi te hein? Bozomona. Mais regardez-vous, vous aviez tout perdu. Mutazwa na mabele na bino, azotangisa mabele na au Congolais na kati mabele à Congo. Et puis à s'installer, il est aussi insouciant. Parce que Congolais, tu as perdu ta spiritualité. Yango no moni étranger azana somo wanate. Mais nakoyeb sabino lisusu, vous avez deux choix. Beaucoup continuent dans zelo, bozo continuent nango. Et effectivement, Dieu va permettre Babo Mabino Kakanakati Congo wana. Le Congo là va finir par être balkanisé. Beaucoup ça la boye. Encore boye tango peuple qui devrait avoir la conscience refuse. Nzambe donc a pini ça kabango plus pire que quand ils étaient même en Égypte wana. Toka nabino. Ti génération quoi qu'on conscience. Ya Nzambe des générations maintenant bako vivre na liberté totale et dans la paix totale. Bino bosa la choix. Po tozolo babutuna moi bolingi koyoka te. Tozolo babutuna moi bolingi koyoka te. Maito ina bino obe na ba évangéliste ba voyou ba farceur ba pasteur. Ba te bino ba miracle zangatina. Na uti kotali sabino. Yesu ye botanga verseni na Bible ango. Ye mutakende ko accomplir makambutu na montagne kuna ya Golgotha. Mais yes ka bandeki ko kota makambu ya ba oppression ba gouvernement vis-à-vis à son peuple? Non. So why the hell yo Congolais quand que yezo ko intervenir na makambu politique na yo? Why you think that? Hein? Ba roi David ba bande ko telema bazo bunda wana bango batute. Yo Congolais défend ton territoire. Oh yeza ko fela kibisa pona makambu ya grâce.
kasi bozwi grâce bobande koluka ti grâce nde ezo koinspire chinois aya kosala moumbu chez toi boye te grâce nde esalaki royaume belgique c'est pas babelge baya komalmene bakoko na biso ezalaki kaka makambo ya grâce te boye te oui la grâce nde esalaki batoka mpe baesclave venant de royaume Congo venant de peuple luba batoki bino bakei na bino nyonso ezalaki kaka makambo ya grâce yango wana lelo boza kaka courant badelesage grâce kaka mai ebimaka te na baplace mosusu eza kaka la grâce babeto epa bakulu na bakatakata oyo basoda baboma eza kaka nde makambo ya grâce baboma bino kuna na este parle batuti na bamonesco eza kaka grâce si eza grâce oyo yezu aka kopesa bino yango wana ti tokoloba susu nini po nyonso tolobaka grâce to ete aboli kasi ti aboli na bino ya tout ete aboli yango wana bozo vivre yango te effectivement tout ete aboli ti na mitu na bino vous aviez été aboli bongo bokanisi yezu akende ko abolir biloko nini mpona congolais Israël oyo baza na baarmement très forte espionnage très forte baza na soko meki okokutana mpe na mama bitumba bango kuna yezu akende ko abolir eloko te yezu ake kobolir nde yo congolais et puis abolir yo kaka nde na bongo na yo se leloko yezu ake ko abolir na croix de Golgotha ezaka bongo ya congolais yango boza ndenge bozali boke kosidentifie na bameme na bino banyoi mbongole na bino bolati na personnage ya kimeme nyonso bakosala congolais afandi wana ndimaka na ye il ne réagit pas conscience yaka te conscience ekende wapi conscience eke kotikala kuna na ngomba Golgotha ntango mokolo yezu ekende ko abolir makambo boza bato ya ndenge nini bino boza bato ya ndenge nini peuple mobimba wuta bakotisa ye notion ya victime congolais aza victime tina esprit na ye aza kaka victime nauti koloba nini baninga mpe oyo bayelelaka bino bible me baza pratique na raisonnement basalaka bazokoluka baformule mpo bakontinue kodevelope koinvente babiloko etu wana bango nzambe akelaka etre humain te bango baa banyama sele mutu nzambe akelaka eza congolais boye te siko royaume de Jésus est le roi du Congo mais ye alobaki mon royaume n'est pas de ce monde Congo bino bomoni ezo se retrouver wapi testant bino botalaka carte globale bino bomoni Congo eza wapi eyaka sur la planète terre te terre eza monde te siko soki ye zongo alobi mon royaume n'est pas de ce monde yo congolo fandi bazo nyonga yo oh Jésus est le roi du Congo mais lobaki Jésus est le fils de Dieu comment Dieu peut être le roi des rois mais son fils est un roi aussi est-ce que bozalaka normal te ndena bino moko nan bozalaka normal c'est pour cela nous sommes arrivés à ce point que tozomona lelo makambu na bino eza kutu rien à voir avec the government c'est d'abord la tête muto aza conscient mupaya ko raisonner 2 fois avant osakana na yo po yebi que tu connais tes valeurs tu connais tes droits tu connais ton histoire tu as une identité mais quand tu manques biloko nga na uti kotanga tu es égal à un animal aucun étranger va te prendre au sérieux nde likambo bozo ko vivre yango yo